Papa Simba Kimbango Kiangani. Papa Simba Kimbango Kiangani. Nziankalabe, Nziankalabe, Nziambe. Kaele le bango para yebeni baba bikin senata. Papa ta banaye be baba, banaye bakongo bazabi. Eyi kumpara ye papa, melake biote. Papa di sabe ansimabe papa. Kongo bazabi papa. Yeye mke papa tendela mtima yeye ngandoma buta mene Kongo bazabi. Papa Kongo bazabi bonono kunkwela ye papa yake ndo mpamba. Na beti ngo papa eti andomo bima ndoku. Beye ekala conseiller papa ni sabe. Bonana bébé me ya kunkwela ye anguya buta. Menda ke so pardon papa. Wa Kongo bazabi ngo velo son kwa la nye. Papa balamaton oyo kani ko bisi bewe cérémonie papa wa ben amboy papa qualité papa mbe wali we ben wa 2012 wa ko Brazzaville papa velo son ko la ye papa moi nitamo kama santo de mambote amen kanda zambi kunga dafu wa kumatani musi karibu zaidi mtumuzani Yesu mujani na kanisiani karuza zote no konde kakaya kwa masumu ya vendi jina ya mbigo meso mako basi wa Mungu swabo mama mako yeko na bila Mungu zako kala masumu ya kujua ni masumu mujani wa kwa ndio ila mtima umpeleza usopi unasia bila ese yangalala ikabisidi watorola ya yangalala munzi bila kola byani unanwana unasamuna nsikulwa kalingeye kuzulen kailo zipako nga ya vedewo kumonanga nyenzi munkayina ndokako nkayulu uzolanga kwanzani imbeve ya njongolo kida mbani la shoni bambuka tunga tunga yuseleni una vewa nkailu ni abunungu ni usolanga nkailu ya njoka ina mvimba una ngome za makalazi na njoka wakati kwa dia mungeye zambi zolaku ya keleka ndondele mumangu baku mawanzi
komona lisusu moko ayi kotelesi ko papa avanda asali bien balingi obenga na ye papa alobi kotika ye ntango ye asali bien ake na ye ntango papa ayi kozwa maloba alobi ya solo namoni soso aye me soso wana ayi kotika bino bakongole ete oza na bolingo te oza na boyokani te wana ezalaki le 11 février 1990 na le 24 mars 1990 na tourno papa asalaki abazonga na Kinshasa ntango azwi maloba na plateau de 15 ans alobi awa na ye toza koteya bino bakongole boza koyoka te vete ya tribalisme boloni na Congo soki bolongoli yango te okomona ngai lande na ngai koteya esi bino na Brazzaville tomoni eti ntango papa azongaki atiaki lisusu makolo na Brazzaville te kaka ntango aye ake ake kotika biso ete azonga Brazzaville akoteya biso asalaki yango lisusu te ntango papa mabandi atiki biso papa toye na nkamba olobeli biso yango bapapa bateye bino oyokana olonga bokambani sikoyo tribalisme yango etumisisa ekomi lokola ndoki mobimba papa malelo oza koloba oyokaki te na le 28 août 2011 awa na nkamba ozwi maloba andaka nzambe olobeli yango na Congo bolingo eza te oyokaki ezali te oyokaki yango papa esalaki biso mpasi tovandaki baresponsable totali makambo wana tolobi papa aza mokokisa bilaka makambo wana tokokotika moningo wana te makambo wana elongwa na motema papa pamba te yenge ayi kokokisa makambo nyonso ndenge yoko kolobaki na 1920 ete makambo nyonso ekobanda na Brazza malamu ezala makambo ya kitoko po tofanya na mokili mobimba yango wana papa tovandaki ezala na niveau ya collège tovandaki na bandeko oyo nyonso tozalaki na mongo na mitema esenganaki bolimbisi la ville mpe na banganga nzambe nyonso na Brazzaville bavandaki na makambo nyonso bazalaki nango na mitema esenganaki bolimbisi ezala bana jésus oyo baza na talanga na plateau oyokani ezali te banda papa akomitakisa bango bazongelaki makambo na bango asenganaki bolimbisi mokolo ya jeudi avant tokatisa bango awa tosili programme baza kolanda ngo na bagroupe nyonso soki esili na Brazzaville tokokea na badepartement na biso na baseka bolimbisi soki tofongola mitema olo ti motema koya na Congo programme ezala kitoko mitema na biso ezala kolele mpona koyamba bino programme oyo tobongisaki biso nyonso lingomba papa toye mpona kolela epai na yo po tokoka kolimbisa biso na baloba nyonso tokomi yango na mokanda bosengi bolimbisi ya bandimi ya Congo Brazzaville na Congo ya tata ya mwana mpe tata molimo sana papa Fumalongo papa Simon Kibango Kiangani uta maloba ya papa Jange na Kundima na manyongo ya papa ya Lungana Kiangani Salomon tososolaki te mpe tokongwani te ino lelo mpe okati na lingomba ya Brazzaville oza konyonga mwingi boyokani ezali te bolingo ezali te lingomba na Congo Brazzaville ekufi papa lelo na ntina wana toye kolela epai na yo oyo ete mabe na biso malungi solo misala mpe bizaleli na biso ya mabe lokola tribalisme régionalisme sectarisme clanisme tokangami na bisika wana ozanga boyokani ozanga bolingo okabwani kati na biso na collège tozangi bomoto totoni na lofundo lokuta mpe matongi na kati na biso kofundana lipunya hipokrisie motema makasi kino kokamela mpe kokoma baninga na bandenge nyonso ezala na poison ezala na bandenge nyonso surtout kokwaka baninga bamalade na kati na lingomba mabe ekomi lokola isanga surtout mwanda na Brazzaville omona banganga nzambe bango na bango kokwaka na baninga bamalade poti moninga lala asala lisusu te
ekomi lokola tozwi lingomba ya kongo na otage ntango tokoya nkamba olobi na biso tomonani te tondimi makambo wana ntango tokokoma kuna bato babongwani balingi kosalela yango te tobongoli lingomba ya kongo brazzaville lokola bien privé na biso tozwi yango lokola lisano na maloba nyonso oza kopesa na kati na biso owenana na kati ya bacoral groupe mouvement association na baservice ekomi makasi moto nyonso alingi asala na ndenge alingi tososoli ete tonyokoli basali na baye nyonso oyo kotindaka biso ndakisa bo bauta na nzalabula mpe lutendele kino koboma bamosusu mpe na lotongo na bino te totiaka mpe tembe na bonzambe na bino na koluka koboma mpe mosusu na manyanga amekaki koboma papa Jangenda na mondoki na ye ya kindoki kaka na manyanga mokonzi ya mboka abwakaki ngonga na yo po ete alingi koyoka kombo ya papa Simon Kimbangu te mpe alingi koyoka lingomba ya papa Simon Kimbangu ekota na mboka wana te mpe na point noir oyo totali papa bamekaki na ndenge nyonso na mali mpe na kindoki na mandombe ntango oza koya na nzela ya makolo ntango okomaki olalaki na mandombe balambaki mosuni ya moto po te balesa bino moko azali mpe ressortisa ya mandombe ye aza kovanda na point noir alobi na baninga lokola papa Simon Kimbangu tianga naza koleka kuna bino bokoki ye te nga na point noir nakoboma ye soki aye na point noir nakokanga kolala na mpaka nde na butu nakokanga ye papa wana mpe mokolo okomaki point noir papa ayakaki kolala na mpaka okutana ye opesi ye mboto olobi papa oyi kolala wa ye moko mpe alobi papa nayi kolala batindi ngai ekoma na butu baange bakangi ye alamuki na ntongo abandi kolela epai na bino yo olobi kaka nzambe akobongisa titanga akei na ndako otambola train eyi konyata ye ntango ekrase nzoto ya moto mobimba ekomaki kaka mosuna ngombe omakendaki kokunda ye akonseye na bino oleka papa José Jangenda ndenge babenganaki na point wana ntango wana papa Fumambanga atinaki bino okenda kotoka papa José makambo wana papa Fumambanga asepelaki na mboto ezala na nkai ezala na dolisi lolenge moko lokoyisaka mibeki ezala na bacentre agricole ndakisa kunzulu ngobana kingembo lokotisa na bisika wana kindoki moyibi milangwa osalela milona mpe misala na posa na biso lelo misala ezali kosalemela lisusu te lokola kunzulu lelo ekomi na kati na matiti ngobana na kati ya matiti kingembo kutu babotoli yango tondimi ya solo ete tokomi lingomba na Congo Brazzaville na yango papa Fumalongo na nsima ya kososola mpe kondima abe na biso nyonso eyi kofukamela epai na yo soki toke na kwilu kuna na Pointe Noire makambo maye nalekaki kuna oyo esalamaki na bato na batata na biso misato mpe na bana na bango mpo na bakolo mabele ba originaire na Titanzi na district ya Chambangasi na mobu ya 1962 bato ya mboka wana balingaka te ete baloba kombo ya papa Simon Kimbangu na mboka wana batelemisa mpe lingomba kuna pamba te kuna nde ezalaki fief ya l'Asie Zéphirin ezali secte bandimi ya yamba Kimbangis oyo bazalaki kowuta Pointe Noire mpona kokenda na Mandenga
na boleki bwa bango na mboka wana bazalaki kobwaka bango mabele ya kokola na nzoto. Mokolo moko tata Koloko Michel moko na kati ya bato ya mboka wana apesamaki mai epai ya tata Luzolo Maurice oyo azalaki koleka na bandimi ya tata Simon Kibamba. Na bokei na bango na mboka Manenga na kosala yango bato ya mboka wana bayinaki tata wana mpo apesaki tata Luzolo Maurice oyo azalaki mokambi ya bakimbanisi. Na 1985 bato ya Chitanzi basengaka na papa Jangenda Mutima abimisa papa Benjamin Mavungu na mboka na bango mpe aremplace motei mosusu oyo bango bakondima bango moko oyo papa tindela bango moto balingaki bango moko bapona moto na bango. Papa Fumalongo na tango apesaki ndingisa na papa Silimwanga Abra na tina yango bato ya Chitanzi motema makasi balobaki ete motei wana oyo akokita na papa Mavungu esengeli na ye aya amema biloko na ye nyonso basali na ye moko biloko na ye moko soki na mboka wana bakopesa ya biloko moko te. Na esika wana papa Fumalongo amonaki ete ya solo bato ya Chitanzi balingaki lingomba na ye te. Sima na makambo wana la fille de Filin oyo ayakaki kolaka ete yatindamaki donc ye akomona bapapa lokola biloko pamba ye alobi pouvoir oyo aza nango akoki kopambola bapapa bango misala. Na mboka Zeba mondimi ya lingomba ya Lasi atumbaka kokola na biso na tina ete batiaki lingomba na biso omboka na bango. Ye na nsima wana bamemaki paroisse na biso omboka Manenga kino lelo à 84 km de Pointe-Noire. Na mboka Tikano na district ya Inda na boleki na ye na mboka yango tata moko oyo ayebaki te asengaki bango mai oyo ayebanaki kombo te asengaki bango mai na mboka wana babimaki. Nde ntango akusani na liboso bapesaki ye mai na moto mosusu. Nsima ya komela yango mopaya alobaki na tata wana kenda na nsima ndako na yo mpe okokuta eloko kuna ezali ya yo kasi olakisa yango na basi te. Tata wana na nsima ya mosala na ye azongi na ndako mpe alali pongi ndoto moko elamisi ye mpe bango bakei na nsima ndako ndenge mopaya wana alapelaki bango wana akei komona nyama ya kokufa na ntongo apandi sango oyo alanda ndenge bayebisaki apandi sango na bandeko na mboka. Bamama mosusu balingaki kaka bayeba likambo yango kasi banda mokolo wana basi nyonso oyo baliaki nyama wana ndenge mopaya apekisaki mabumo na bango ekomaka kolimba mpe kokufa. Na site agricole ya Yabo esiko mama pasteur Mongondo abililanga na nzela ya mama Maleka Marie oyo asilaka kotia biso paroisse na Mawaka ejwama na ndango ya mapele kuna ya Yabo na district ya Inda basombaki yango na motu ya 1,2 million. Na 1942 papa Simon Kibamba na kokota na mboka Tumbi asengaka mai ya komela kasi bapesaka yango te bapimaka ye mai oyo bapesa ye mai ya komela bapesi ye masanga mbila. Na Yabo mama moko na kombo ya tete azali kolanda masolo kati ya papa Simon Kibamba mpe koko na ye mokonzi ya mabele wana mbala moko lisusu papa Simon Kibamba aseli mai mpe bapimelaki yango etamboli ye na mabele asalaki te eziba ya mai oyo ezalaki kopesa bango mai wana eyomaki mokolo lelo.
bazwaka lisusu mai te mpona kozwa mai bakoma kokenda mosika. Na 1994 tina misala lingomba ezali kotinda lingomba ezalaki na biziba ya bambisi ya mai kaka kuna na yabo. Tala ete bato ya mboka wana na bondoki bakendaki komela mai wana nyonso. Biziba ya mai eyoma, mai emonanaka te bambisi wana nyonso bakufa. Na esika oyo batongi centre agricole emonana ete esika wana ezali kokata na banzete. Mai moko ebandaki kotiola wana ezalaki lokola makila mpe ezalaki kotoka lokola mai batie na nzungu. Donc ezali lokola libabe oyo papa Simon Kimanga apesaki bango oyo bamona mai ekomi makila ezotiola eza kotoka. Makasi nyonso esalami na misala yango ya kolona mpe kokokola. Nyonso epesi resultat ya malonga te na centre ya Yabo. Bamami waka mpe baza kosala mosala na bango. Kasi na biloko nyonso toloni eloko moko eza kokota malamu te kino na mokola lelo. Lelo oyo lokola ngonga ya lingoma na biso ebandi kobeta kuna bakolo mabele to bato ya mboka wana bakomi kolala mwa moke. Na ntina wana bana ya ekeke oyo baleli epai na yo papa Fumalongo papa Simon Kimanga yangani po ete olingisa bango na mabe oyo batata mpe bakoko na bango basalaki na ndenge bapimelaki papa Simon Kimanga mai. Na mboka wana bato batwaki libabe bakomo na bango ezali wana misi lokola bapimaki papa Simon Kimanga mai po batwaki libabe ezali Ibakasa, Tumbi, Yabo, Riyad, Mengo, Liambo mpe bamosusu. Bamboka wana nyonso ezali kozanga mai ntina mokola lelo. Na engumba Point Noir na bofongolima na Nzambe ya Mawata na 1987 na ntango ya centenaire. Papa Fumalongo papa Jange na kontima asepelaka te na ndenge ya mosala ba protocole mpe bakonzi ya lingomba po mokola cérémonie esiko babongisaki mpona papa Fumalongo lokola bamonaki mokonzi ya société ya kola bazalaki mondele batiri mondele bake kokanisa na kiti ya papa Diangenda batiri papa kiti ya mabe bapesi ye papa asili kaka. Na kouta na Dolizi mpona kotala bandimiku ya kuna papa mpe mama Diangenda tia ni José bamonaki mpasi mpona kobima na aéroport. Ndenge papa José alaki na Point Noir mwa kuma bisalamaki bakotolaki bango mikanda mpona kokota na bino mokolo wana ekomaki mpasi. Papa José asilikaki mingi mokolo wana na aéroport. Soki totali mpe na Point Noir ntango papa Simon Kimanga mutanga na kokenda mondimi moko azwaki mokumba ya komema biloko ya papa azwaki biloko wana nyonso na marchandise na mbongo aliaki. Na Point Noir ntango papa Kuluta akendaki bapimelaki ye kokota na société pétrolière Oraf po bapimangisi bayokanaki na batalibanga balobi mwana papa Simon Kimanga liboso to bakoti kuna biloko na biso nyonso ekobeba. Ntango papa Kuluta bayaki na Point Noir bandoki ya Point Noir basalaki lisanga bayi komeka papa Kuluta na nyoka ya mitumisata na kutu ozanga mpe kopesa esika na papa Jangenga ntango ni José na mokola 17 mars na ntango oyo opesa ye minzaka ya na Point Noir na centre d'accueil ya Mpaka. Ezala na ntango ya papa Longolongo ntango papa Jangenga akotima papa Fumalongo atindaki ye
na pointe noire. Tango Nzambe abeli mwasi na ye molongo ane na ye papa apesaki mitindo bazwa nzoto ya mama ezonga na Kinshasa. Papa kulongolongo na ntango wana atozaki papa te alobi atozali papa oyo ezali mwasi na nga naza na droit na deside okoki kopesanga mitindo te. Epuis na ntango papa longolongo azalaki na point noir aza kolinga ntango tete papa Simon Kimbangu Kiangani akoma na point noir. Azala koloba nini papa moto atini nga ye azali mwana aza koya koloba nini na point noir. Papa Diandé na kotima mpe asilikaki mingi na ntango ya mobembo ya ye na makabana na mobu ya 1983 na ntina ya baraporo mabe ndenge baza kofunga papa Simon Kimbangu Kiangani epai ya papa Fumalongo na makambo aza kosala te baza kofunga papa mingi. Papa Diandé na kotima asilikaki mingi na ntango wana na baraporo mabe oyo aza kopesa yango mingi ezalaka papa Longolongo. Mpe mobembo papa Simon Kimbangu Kiangani asalaki na point noir en 1978 na 79 bayambaki ye malamu te na makambo mabe oyo bakangaki balingaki papa kena na point noir na periode wana te. Ifalalala na ndako ya papa Pingani. Kaka na point noir ntango papa Simon Kimbangu Kiangani akoya bandoki baza kosala programme ezala na butu ezala na moi ezala meme na train ezala surtout na mpapa. Soki papa azali wana meme na moi akomeka papa babongani bakomi baskelete. Ntango papa bayakaki na point noir na 2002 délégation yangamaki malamu te baleseli bato mabe. Ntango mpe papa aza koya na point noir papa Diandé na kotima ntango nani ndaka papa etongami te bato baza koloba mabe. Ndakisa na periode wana akendaki kolala na ndako ya feu papa Butaka. Bato baza koloba papa soki aza kolala kuna eza mpona kosalisa kaka ba homme d'affaires bakoma bien biso bandimi tomonaka pasi. Na 2004 bamusicien ya point noir na programme oyo babongisaki ntango papa Emile Biyekola azalaki kuna banyokolaki ye mingi kino ntango oyo bayakaki kolongola porte ya chambre aza kolala epuis badindingisaki komata na hotel kolobaki banda lelo oza lisusu kokonza lingomba te. Nyonso ndenge bazalaki kokenda mosala na bango ezalaki kaka kofunda bapapa epai ya batata na bango misato baza koya koluka mbongo baza koya koluka fere kosala bafere na pointe noire oyo baza kokenda mpona bolamu ya bandimi. Ndakisa mpe na 2011 ntango papa otindakinga na point noir mpona likambo ya lupango kosomba lupango tozwaki ya 35 millions toke tosali mosala ntango nazongi sango epanzani ke papa président akendaka point noir mpona koluka mbongo aza kosala promese na mituka oyo biloko wana eza lokuta nyonso wana ezalaki mpona kodécourage koki mosala ete kwa kosalama te. Na département ya Poule na session ya Lemamanianga na 1967 na ntango papa Diandé na kutima asalaki mobembo na ye na Lemba moto moko abetaki mondoki na ye makasi mpona kotungisa papa mpe mpona komeka papa. Kaka kuna na Lemba na Tombo Manyanga babwakaki ngonga ya ndaka Nzambe na mabele donc ate balingaki ngonga papa Simon Kimbangu ezala kuna te. Soki toke mpe na likambo esalami na cuvette centrale pemene wana na 2006 babomaki mupe ya mondele
ntango bayoki mpe banyaki mwana oyo mwana wana atukaki te bakamboka baye babomi mpe wana banda ntango wana papa so okamati owando mapwa mosaka ezali kaka mpasi etumbo bazwi obunda ezala na bambeli ezala na bandenge nyonso. Na yango papa kumalongo na nsima ya kososola mpe mondima mabe na biso nyonso tofukameli yo toleli epai na yo papa mpe tosengi bolimbisi po ete ozongisa lingomba na yo tozongisi lingomba na yo na maboko na yo otambwisa yango ndenge elingi yo pamba te tata molimo santu batindaka ye te yo nde moto otindaka biso po ete makambo nyonso ndenge kolobaki na 1921 ete makambo nyonso ekobana na Kongo malamu ezala makambo ya kitoko po ete basavant oyo obongisaki bakwa kobima basala makambo mpe batwaka ese materialize na mokili mobimba. Tosengi mpe banzenenele ya se mpe banzenenele ya likolo mpe yo tata molimo sa papa sima lupango tiangani olimbisa biso na Congo Brazzaville na mai nyonso ya mabe tolobi mpe tobosani papa olimbisa biso surtout na ntango oyo yo obimi na koloke oza kokokisa bilaka na yo papa tosengi okwa kozongisa biso na motema na yo okola mpe tokomi na mobu ya sika papa okosala biso na mobu ya sika te ndenge olobaki mokolo ya 31 toloba na bana nyonso ya Congo mobu ya 2011 touti kosilisa tonyokwami mingi tofingami mingi totiolami mingi mobu ya 2011 ezala esengo mpe ya mapamboli nakoma na tata mwana mpe tata molimo santu amen. Kokenda biso na ntina ya bilakaola kaka nakakokisa byango opesa oyo engoki likisa mabe mwaso belimbisa Yozali na elembo oyo ya moyokani ya bolinisi le meme eza na meme na pigeon na cœur cœur nde ezokolakisa boyokani bolingo ya biso bato mitema na biso topesi na maboko na yo bapigeon wana nde ezali elembo
ya kotindama bisika nyonso tu otinda biso tosala bolingo na yo ya biso lisusu te tambusa biso lokosala malelo likili lemende elembo ya bolimisi utala nkoko bapapa Abrahamu mpona bolimisi ya masumu na biso bapikelemo na yo ndenge wana tomelimisa to nakomba tata mwana tomelimisa na makambo nyonso bolobi ezali bongo musala ya pasi bapesa na bana ya bato bamonela yango pasi eza musala ya tata nzambe kasi mpe nzambe na makambo nyonso oyo ezali ke ezomonana ya mabe likambo kozalaka te ezala ke musala esalama te fo kaka esalama. Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa, toza na devoir monene oyo ezali ke soki toyokani etoka Congo tokotambulisa Afrique mpe mokili mobimba yango wana bomonaka ete biso tokolemba te nzambe soki alobi likambo kino ekosalama malgré mabe ezali kasi tokolemba te. Ntango mosusu papa kulutu papa mfuwa nlongwa akende na Brazza biso na biso toke kokanga nzela aya te soki baye kaka bokonzi na bino ekosila me oyo bazokenda koloba makambo wana biso moko bakumbangisa nanga moko présent na ntango nazaki na maboko ya papa kulutu papa kisolokele na Gombe incendie papa fo akatisa na ngambo ya Brazzaville alobi zwa Land Rover kende otikanga na beach naza kokende nazwi Land Rover tokomi na beach ngabi papa ngai fo nazela te kozela te zonga na yo na ndako bon namoni ke bakoti na masuwa bakei nsima nazongi na ndako kasi bakomi na ngambo ya Brazza bazongisi bango ndenge nakomi deja na ndako na telefone papa benginga yako korekipere biso tozali awa na beach esalinga pasi likambo nini ezongisi bango te nazongi nake kozwa papa ayebisi ngani bato na biso ya Lingomba bake koloba makambo ya leta bafundi bake koloba na leta bango bazongisi ngai yango na koloba ete makambo bolobi eza ya solo oyo soki totali na kalakala na ntango mondele azalaki mutu avandaka na Kinshasa me azwi musala wapi na ngambo ya Brazzaville to mutu avandaka na Brazzaville azwi musala na ye na Kinshasa tongo mutu akatisi ake na ye na musala pourquoi azongi na ye sans problème ezala mpe na Angola avandaka na Angola me asalaka misala na ye awa na Congo ya kati bato ya Congo ya kati bazokenda kosala misala mpe na Angola tongo bake pourquoi bazongi kasi mpona lelo koyinana impossible mpona na mboka na yo misala ezalaka te bongo bie bongo te oro na kala tozalaki vraiment mutu moko Congo Angola Congo Brazza Congo RDC misala partout sala na yo za libre
kasi lelo oyo Satan aloni mbuma ya mabe koyina na ya makasi kobomana biso na biso tozosala na mabe tozosala tu likambo wana elongo esila kasi mwa yekaka te makambo olobi ze ya solo bapapa basali tu surtout bakongo na bangala na Brazzaville aïe tala ngai plateau de 15 ans plateau de 15 ans eza lokola centre de la Kimbangis na Kinshasa kuna na centre oyo bapesi programme ke bino nyonso tokozala na plateau de 15 ans mais okomona ke bato tala ngai bakoya na bango te eza lokola centre paroisse ya monene ndenge papa asalaki na centre Kasavubu ezalaki ozalaki mbanzeki na mbiza to wapi soki balobi biso nyonso na centre programme oza na centre fo tolanda mais na Braza ezalaki problème mpona komata na plateau de 15 ans bapapa batei biso totei kasi moyen ezali te tokangami bafoto cette fois-ci tolingani nde likambo ya soso oyo elobami awa ndenge papa Mfumalongo alobaka yango na ntango wana ezala awa na boko soso elelaka na ntango Simon Pierre awanganaka kolo Yesu sini ya soso elelaka onkolo alobi yo kowanga na ngai 3 fois esalamaka mpe ndenge nkolo alobaki esoso wana nde yango emonanaki na Brazzaville ke bino boza na bolingo te otango aye na kati abwaki sali te alo papa amoni ke bato ata bazwa kosepelisa nga bolingo eza na bango te emonanaka mpe na boko Kinshasa bibubu ekomonana mpe na Brazzaville makambo wana eza ya solo kunzulu esalami po ete Kongo mobimba toza na bolingo na ndenge nini kunzulu nde asangisi biso mabota nyonso po tosala misala ndenge moko na Kingembo kuna na Nkai na Ludima donc eza programme ya Tata Nzambe ndenge papa tiaki plateau de bateke ya Kinshasa de Lutendele awa na Bakongo na Kinkewa Mongwandanda na baplace mosusu Kinganga baplace wana ebanda kosangisa bato mpona bolingo bo misala ekozala ya mingi tala ndakisa kuna na kunzulu bamindele bauti Belgique bakende kosala stage mpo bazaki toloba mwana soki aza na université po asala stage alors bango bayaki banani bakopesa bango mukanda ya témoignage ke misala na bango esalami kitoko yo mutu mwindu kasi négligence ya makambo ebele lelo tosali conférence internationale bakonzi mingi balobi bon biso tokoya koyekola epa na bino bino mpe botinda biso bato bakoya koyekola epa na biso me naza kotala nano eske tokende kobebisa te totinda bie totinda te moni tokomi na doute seke ya solo totinda bie totinda te donc tolongola oyo tosalelaka ya mabe
comme ça makambo na biso ezwa nzela na ntango papa bazokopekisa bango bakende Brazzaville te me nga ntango nakoyeba na nkamba nasengi na papa Mfuma Mbala nazokende na Brazzaville ya koloba na ngai kende kasi place boye kokende te bato wana bayokanaka te na Mfuma Lo nga mpe na kolanda kaka ye ndenge alobi me na kati na bwatu nani ayebi ngai loba yoki Mbangiso soki oyebi ngai sava kasi nakokota na nga libre na laisser passer na jouer na côté kuna na plateau na vani na ngai malgré makambo mabe nazomona ngo na miso me likambo nga nakendelaki po ete oyokani ezala ata ofingi nga ata olobi nini wana ngai ezokotala ngai te alors nakosangisa bajeune ntango tokosangisa bajeune matei ale kamata bateatre topesi bango ale okomona butu wana tokolala te jusqu'à 0h 1h du matin kaka masolo ala bana sikoyo poso ya kozonga na bandako ezali te tokangami esika moko ndenge tozwilaki Brazzaville papa Kulutu ake kuna Mfuma Mbanza ake kuna Mfuma Longo ake kuna ezalaka fete monene oyo ezalaki ke mbotama ya Mfuma Mbanza alo bango misato bakiti kuna banzembo mpe ezwami ebele oyo nzembo bambise bayembaka kumuyimbo okele na ntango wana nde makambo ezalaki kitoko abandi kokende mpe na tala ngai tosangisi bango alors babandi koya na plateau nsima nde tokei na Pointe Noire eloko kaka namonaki na Pointe Noire molimo ntango ekamati bango molimo ezalaki makasi kuna bake na morgue balamusa bibembe oyo ya ndenge nini oyo alors sino te tosengi bolimbisi se bien tokomi na ntango mosusu Mfuma Longo alobi Brazza Kinshasa tokomi na porte etikali Angola sikoyo basosoli c'est bien maintenant point tokomi nango ya Kulumbimbi ndenge nalobaki na dimanche bato wana bakumaki na makanisi ya mabe bamoni ke bana baza kobunda me baboti bakoteli banani bana Nzambe alobi bato oyo pesa bango minoko mosusu bapanzana Noa apesi bango minoko mosusu yo mokongo bapesi yo kikongo parce que yo obundaki te otikalaki wana kasi soki totali lelo yo mokongo makambo tozokosala eza ya malamu te kote na makambo bato mosusu basalelaka alors mpasi koya te eye alors sika awa tolobi ke biso nyonso toyokana esika tolelaki mafuta nzoi sika totikaki sak ya mayele ifo tozongela richesse mitano eza kuna eza kozala banani biso zwaki exemple Herode baafricain ezali biso tomemile ba richesse mais richesse wana ezaki te ke okende kotimula mabulu ndenge basalaka diamant or eza na mosika ntango wana eza nango ezomonana nango oke kaka ozwi osali mosala olingi nango alors biloko nyonso soki ekima ekoma mosika mpona nini biso moko nde tobebisaka siko Nzambe alingi azongisa biso na esika wana me tala bitumba ndenge etelemi ya kosakana te
oyo tolakisaka na ntango wana sika mokili mobimba kobunda na kobunda me tokolonga ntango nini na makambo wana ya kobunda ya kowelana to nzambe azongisa biso na esika na biso ya liboso. Chaque fois bato soki batelemi quelque part makanisa mabe kaka ya malamu te ya kotonga te kasi ya kopanza nde yango wana tozoteya butu moi toyokana tolingana banzambe balobi bolingo mibeko na nini yango nde kolongisa biso kulumbimbi kuna nde basansala a partir ya Diego Kao bamindele oyo bayaki liboso bakotelaki na soyo kombo ya soyo mpe likambo ezali wana me tokoyoka ngo peut-être lelo na poko kambo nyonso eza préparé ndenge batata batikaki kotika nyonso yango tozali kobimisa tokomi na ntango ya suka oyo nzambe asepelisa biso mpona Congo Brazza. Merci lokola tososoli ete tosali mbeba mingi toye na nkamba toye kosenga bolimisi eza ntango ya kolimisa yango tolobi biso nyonso tozali awa na oyo bamonanaka te oyo tolobi bambangi ya se ya likolo toyamba bolimisi ya batata na bamama ya Congo Brazza na kombo misatu na kombo ya tata mwana tata molimo sanza tosilisa tanto papa pesibiso na kombo misatu ya bule na kombo tata mwana pe molimo velela tata nzambi mfumu yisu tata mwanda velela tumuhini masemeto yezingudi tebe tubajene tukiri ku Congo Brazzaville zimbizi na tuvengi kwa masemeto tuvanga ntango za onsono tibundu tumwine vomo mpasi tweka kadi betu kibeni bisidi bundu tuyantikanga mamu mana ya tutonene visa vombiyene na tombokele ku Yerusalemi mulomba nlembo anantandwa nlembo pasi ziyokele kwa betu bala babanda utusalisa katula mambi mawonsu matuvanganga kwa wambuta kwa wanleke mwana nkento mwana yakala ntoko bindumba mana matuvanganga mana tuzilombele nlembo katuvutukila diako utuvuika mpevi ya mwanda velela yakala yebetu ntangu za onsono moma nkalia mpema makisata na makatuka mavempo kamenda kwa nda mujudio tuizili moko mpamba tuneti mvuma mbambukula moyo vo alliance kwange wanzambi utuvutula muna ntima wabeno batatu bandongo utuvungika kolowe paswa nunga utusarisa ukatula bimbevo ningi kalufua pasi zele zingi ikanzaya vibe ya kale avuvama mama tulombele mkumbase mwane mwanda vele. Amen.
Voilà para soleil. Para soleil. Bonjour, nous voulons que vous présentiez le micro de la radio. Merci maman. Je m'appelle Kinouani Emmanuel, représentant légal deuxième suppléant chargé de l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Ok, nous avons vu double cérémonie devant la maison du chef spirituel. Est-ce qu'on peut dire que c'est une coïncidence ou bien c'était des préparatifs déjà faits depuis Brazzaville? Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons bien prévu que la cérémonie serait de double. Il y a les demandes de pardon et puis le souhait du nouvel an 2012 au chef spirituel. Alors pourquoi ces deux cérémonies? La première cérémonie demande de pardon parce que le chef spirituel s'était plaint à cause du manque d'amour, d'entente, de collaboration entre nous au Congo-Brazzaville. En commençant par nous d'abord, les responsables du collège, aux pasteurs des paroisses ou bien aux pasteurs de région, comme on appelle aujourd'hui les départements. Alors ce manque d'amour-là, c'est ce qui a fait que la plainte du chef spirituel nous soit, c'est-à-dire que mis tout droit au cœur. Donc nous nous sommes concertés, dit mais qu'est-ce que nous allons faire? Le chef n'est pas content du travail que nous faisons. Donc nous devons chercher à le rapprocher, demander du pardon et qu'il puisse nous orienter parce que personnellement, humainement, nous ne pouvons pas faire mieux que sa volonté. Et vous en êtes conscient? Mais comment? Nous en sommes conscients si nous l'avons dit sur le papier qui a été écrit et remis au chef spirituel, c'est que nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas ignorants, nous sommes quand même des... Vous demandez pardon à Brazzaville dans les départements, entre chorales, groupes et associations, et vous pensez que c'est vraiment un pardon consistant, un pardon sincère? Mais l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Il faut toujours espérer. Parce que nous sommes des hommes, des humains. Nous ne sommes que terre. Alors, nous sommes des créatures. Le mal ne peut pas manquer là où il y a des gens. Mais nous demandons au chef
chef spirituel, qui est celui en qui nous croyons qu'il est le Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé. Donc en lui nous avons l'espoir que nous pouvons surpasser toutes ces tracasseries-là. Même si nous ne le pouvons pas humainement parlant, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Et nous croyons que nous pouvons changer. Nous nous confions à lui. Voilà pourquoi nous faisons la demande de pardon. Ce n'est pas pour rien. Nous voulons quand même progresser et changer. Que nous ne pouvons pas toujours demeurer dans les mêmes tracasseries, dans les mêmes difficultés. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancement. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait un changement dans les jours à venir. Est-il vrai que Congo-Brazzaville, l'église kimbangiste, ne va vraiment pas de l'avant par rapport du côté des activités de l'église? C'est vrai, puisque nous l'avons dit, nous ne le cachons pas. Les activités, bien que nous faisons un peu de travail quand même pour essayer d'alimenter ou bien de subvenir aux besoins d'un Kamba, mais au Congo-Brazzaville, vraiment nous sommes freinés. Konzulu ne va pas, puisque c'est d'abord le poumon qui devait nous faire vivre, Konzulu. Il n'y a absolument rien pour le moment à Konzulu. Et Angobana, il n'y a absolument rien. Et à Ludima, il n'y a plus rien. Donc rien ne va. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Alors un dernier mot pour les Congolais qui vous suivent en ce moment, qui sachent d'abord que vous êtes en direct d'un camp à Nouvelle-Jérusalem et que la cérémonie s'est déroulée sous les auspices de son éminent Simon Kimbangu Kyangani. À part pour le Congolais, ceux qui ne veulent pas suivre la ligne de conduite que vous avez établie. Ça, c'est une décision divine, spirituelle. Quelle décision moi je peux prendre? Du moins, ce que nous pouvons humainement faire, c'est de pouvoir écarter celui qui ne voudrait pas obtempérer. Celui qui ne voudrait pas travailler, mais qu'il recule, qu'il aille chercher son maître. Comme papa le dit, que chacun puisse aller chez son père. Nous, notre père, c'est Papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc nous devons suivre ses ordres. Ce qui nous transmet comme ordre, c'est ce que nous devons suivre. Bon, mais celui qui ne veut pas obtempérer, qu'il cherche ailleurs pour que nous soyons libres et que nous puissions travailler, faire sa volonté. Donc, spirituellement comme matériellement, tout est possible. Que ce soit matériel ou bien spirituel, l'éloignement ou bien la division ou bien l'écartement est toujours possible. Bien que nous sommes des aveugles, mais Dieu est capable de tout. Que ce soit matériel ou physique ou spirituel, tout est possible. Voilà ce que je peux dire. En 2004, amusé à Point Noir, dans le programme où Babongisaki, Tango Papé Mildi, Ebola, Zalikuna, Banokola Miemi, Kino Tango, Obayaka, Kolongo la porte, la chambre à Zabolala. Et puis, Badin, Nisago Matanotel, pour le Bagabanda de l'or, aux âges sur le Konyani, Bombadé. Nous avons fait un bagage de terre. Pour ça, on a bandé les Zalaïka, le fou n'a pas papa, et pas le Batata n'a pas Mombisaki. Et Bazabula pour le Bambongo, Bazabula pour le café, pour ça, la bafette, la pointe noire. Au Bazabula pour la pointe à volant, il y a la nuit. Dans le café, en 2011, dans mon papa, tout à l'heure, la pointe noire, on a dit qu'on va le camp au Somba.
lopango tozwali ya 35 millions toke tosali mosala ntango nazongi sango epanzani ke papa président akendaka point noir mpona koluka mbongo aza kosala promese ya mituka oyo biloko wana eza lokuta nyonso wana ezalaki mpona kodécourage po ete mosala ete kwa kosalama te na département ya poule na sergent alema manyanga na 1967 na ntango papa biange na kuti masalaki mobengo na ye na lemba moto moko abetaki mondoki na ye makasi mpona kofungisa papa mpe mpona komeka papa kaka kuna na lemba na tombo manyanga babwakaki ngonga ya ndaka nzambe na mabele onga te balingaki ngonga papa sima kuba ezala mpona te soki toke mpe na likambo esalami na cuvelle centrale pemeno wana na 2006 babomaki mupe ya mondele ntango bayoki ke anyaki mwana oyo mwana wana atukaki te bakamboka baye babomi mupe wana banda ntango wana papa tokokamati owando mapwa mosaka ezali kaka pasi etumbo bazwi obunda ezala na bambeli ezala na bandenge nyonso na yango papa kumalongo na nsima ya kososola mpe kondima mabe na biso nyonso tofukameli yo toleli epai na yo papa mpe tosengi bolimbisi po ete ozongisa lingomba na yo tozongisi lingomba na yo na maboko na yo otambwisa yango ndenge elingi yo pamba te tata molimo centre batindaka ye te yo nde moto otindaka biso po ete makambo nyonso ndenge kolobaki na 1921 ete makambo nyonso ekobana na Congo malamu ezala makambo ya kitoko po ete basavant oyo obongisaki bakwa kobima basala makambo mpe batwaka ese materialize na mokili mobimba tosengi mpe banzenenele ya se mpe banzenenele ya likolo mpe yo tata molimo centre papa sima bibango otiangani olimbisa biso na Congo Brazzaville na mainyonso ya mabe tolobi mpe tobosani papa olimbisa biso surtout na ntango oyo yo obimi na kolo oza kokokisa bilaka na yo papa tosengi okwa kozongisa biso na motema na yo okola mpe tokomi na mobu ya sika papa okosana biso na mobu ya sika te ndenge olobaki mokola le 31 toloba na bana nyonso ya Congo mobu ya 2011 tokouti kosilisa tonyokwami mingi tofingami mingi totwelami mingi mobu ya 2011 ezala esengo mpe ya mapamboli nakoma na tata mwana mpe tata molimo centre amen kokenda biso na ntina ya bilaka olakaka nakakokisa byango opesa oyo ekoki likisa mabe mwaso mpe limbisa Bongo de tata tokufa mosala pamba
Yozali na elembo oyo ya moyokani ya bolimisi le meme eza na meme na pigeon na cœur cœur le ezokolakisa boyokani bolingo ya biso bato mitema na biso topesi na maboko na yo bapigeon wana nde ezali elembo ya kotindama bisika nyonso tu otinda biso tosala bolingo na yo ya biso lisusu te tambisa biso tokosala na yo meme nde elembo ya bolimisi uta bakoko bapapa abraham mpona bolimisi ya masumu na biso bato kelemo na yo nde elembo wana tomelimisa te na kombo tatama na tomelimisa na makambo nyonso bolobi ezali bongo musala ya pasi bapesa na bana ya bato bamonela yango pasi eza musala ya tata nzambe kasi mpe nzambe na makambo nyonso oyo ezali ke ezomonana ya mabe likambo kozalaka te ezala ke musala esalama te fo kaka esalama Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa toza na devoir monene oyo ezali ke soki toyokani les trois Congo tokotambulisa Afrique mpe mokili mobimba yango wana bomonaka ete biso tokolemba te nzambe soki alobi likambo kino ekosalama malgré mabe ezali kasi tokolemba te ntango mosusu papa kulutu papa mfuwa nlongo akende na Brazza biso na biso toke kokanga nzela aya te soki baye kaka bokonzi na bino ekosila me oyo bazokende koloba makambo wana biso moko bakumbangisa nanga moko présent na ntango nazaki na maboko ya papa kulutu papa kisolokele na Gombe un samedi papa fo akatisa na ngambo ya Brazzaville alobi zwa Land Rover kende otikanga na beach naza kokende nazwi Land Rover tokomi na beach alobi papa ngai fo nazela te kozela te zonga na yo na ndako bon namoni ke bakoti na masuwa bakei nsima nazongi na ndako kasi bakomi na ngambo ya Brazza bazongisi bango ndenge nakomi deja na ndako na telefone papa abenginga yako korekipere biso tozali awa na beach esalinga pasi likambo nini ezongisi bango te nazongi nake kozwa papa ayebisi ngani bato na biso ya Lingomba bake koloba makambo ya leta bafundi bake koloba na leta bango bazongisi ngai yango nakoloba ete makambo bolobi eza ya solo oyo soki totali na kalakala na ntango mondele azalaki mutu avandaka na Kinshasa me azwi mosala wape na ngambo ya Brazzaville
to moto avandaka na Brazzaville azwi mosala na ye na Kinshasa. Tongo moto akatisi ake na ye na mosala. Pourquoi azongi na ye sans problème? ezala pe na Angola avandaka na Angola me asalaka misala na ye awa na Congo ya kati. Bato ya Congo ya kati bazokende kosala misala pe na Angola. Tongo baki pourquoi bazongi? Kasi pona lelo koyinana impossible. Pona na mboka na yo misala ezalaka te. Bongo bien bongo te. Oro na kala tozalaki vraiment mutu moko. Congo Angola, Congo Brazza, Congo RDC. Misala partout, sala na yo za libre. Kasi lelo yo Satan aloni mbuma ya mabe. Koyina na ya makasi kobomana. Biso na biso tozosala na mabe. Tozosala tu likambo wana elongo esila. Kasi mwaye kakate. Makambo lobi zerso. Papa basali tout. Surtout ba Congo na Bangala, na Brazzaville. Aïe aïe aïe. Talangai plateau de 15 ans. Plateau de 15 ans est la centre de la Kimbangis na Kinshasa. On a na centre. Oyo ba pesi programme ke bino nyonso. Tozala na plateau de 15 ans. Mais comment on a fait talangai bakoya na bangote. Eza lokola centre paroisse ya munene tenge papa salaki na centre Kasavu. Eza laki ozalaka kimbanzeki na mbiza to wapi soki balobi biso nyonso na centre programme oza na centre Fotolanda. Mais na Brazza ezaki problème mpona komata na plateau de 15 ans. Papa batei, biso totei, kasi moyen ezalite. Kangabi ba photo cette fois-ci tolingani. Ndeli kambo ya soso oyo lobami awa. Ndenge papa malongo alobaka ya ona tango wana. Ezala awa na beaucoup. Soso elelaka na tango Simon Pierre awanganaka kolo Yesu sini ya soso elelaka onkolo alobi yoko wangana ngai 3 fois esalamaka pendenge nkolo alobaki soso wana nde yango emonanaki na Brazzaville ke bino boza na bolingo te kotango aye na kati abwaki salite. Alors papa moni que bato ata bazo ko sepelisa nga bolingo eza na bango te. E monanaka pena beaucoup Kinshasa bibubu e ko monana pena Brazzaville makambo wana eza ya solo. Kunzulu esalami poete Congo mobimba toza na bolingo na ndenge nini Kunzulu nde asangisi biso mabota nyonso po tosala misala ndenge moko na Kingembo kuna na Nkai na Ludima. Donc eza programme ya Tata Nzambe ndenge papa tiaki plateau de Bateke ya Kinshasa de Lutendele awa na ba Congo na Kinkewa Mongwandanda na ba place mosusu Kinganga ba place wana ebando kosangisa bato pona bolingo bo misale kozala ya mingi talanda kisakuna na Kunzulu bamindele bauti Belgique bakendo sala stage to bazaki toloba mwana sugaza na université kwa sala stage
Alors bango bayaki banani bakopesa bango mukanda ya témoignage ke misala na bango esalami kitoko yo moto mwindo kasi négligence ya makambo ebele. Lelo tosali conférence internationale bakonzi mingi balobi bon biso tokoya koyekola epa na bino bino mpe botinda biso bato bakoya koyekola epa na biso me naza kotala nano eske tokenda kobebisa te totinda bie totinda te moni tokomi na doute seke ya solo totinda bie totinda te donc tolongola oyo tosalelaka ya mabe komesa makambo na biso ezwa nzela na ntango bapapa baza kopekisa bango bakende Brazzaville te me nga ntango nakoyawa na nkamba nasengi na bapapa Fuma Mbala nazokende na Brazzaville ya koloba na ngai kende kasi baplace boye kokende te bato wana bayokanaka te na Fuma Lo nga mpe na kolanda kaka ye ndenge alobi me na kati na bwatu nani ayebi ngai loba yoki mbangi soki oyebi ngai sava kasi nakokota na nga libre na laisse passer na jwe na kote kuna na plateau na vani na ngai malgré makambo mabe nazomona ngo na miso me likambo nga nakendelaki po ete oyokani ezala ata ofingi nga ata olobi nini wana ngai ezokotala ngai te. Alors nakosangisa bajeune ntango tokosangisa bajeune matei ale kamata bateatre topesi bango ale okomona butu wana tokolala te jusqu'à 0h 1h du matin kaka masolo ala bana sikoyo poso ya kozonga na bandako ezali te tokangami esika moko ndenge tozwilaki Brazzaville papa Kurutu ake kuna Fuma Mbanza ake kuna Fuma Longo ake kuna ezalaka fete monene oyo ezalaki ke mbotama ya Fuma Mbanza alo bango misato bakiti kuna banzembo mpe ezwami ebele oyo nzembo bambise bayembaka kumuyimbo okele na ntango wana nde makambo ezalaki kitoko abandi kokende mpe na tala ngai tosangisi bango alors babandi koya na plateau nsima nde tokei na Pointe Noire eloko kaka namonaki na Pointe Noire molimo ntango ekamati bango molimo ezalaki makasi kuna bake na morgue balamusa bibembe oyo ya ndenge nini oyo. Alors sino te tosengi bolimbisi se bien tokomi na ntango mosusu Fuma Longo alobi Brazza Kinshasa tokomi na porte etikali Angola sikoyo basosoli c'est bien maintenant point tokomi nango ya Kulumbimbi ndenge nalobaki na dimanche bato wana bakumaki na makanisi ya mabe bamoni ke bana na bana baza kobunda me baboti bakoteli banani bana nzambe alobi bato oyo pesa bango minoko mosusu bapanzana nowo apesi bango minoko mosusu yo mokongo bapesi yo kikongo parce que yo obundaki te otikalaki wana kasi soki totali lelo yo mokongo makambo tozokosala eza ya malamu te kote na makambo bato mosusu basalelaka alors mpasi koya te eye alors sika awa tolobi ke biso nyonso toyokana esika tolelaki mafuta nzoi sika totikaki sak ya mayele
il faut tozongela richesse mitano eza kuna eza kozala banani biso zwaki exemple Hérode baafricain ezali biso tomemile ba richesse mais richesse wana ezalaki te ke okende kotimula mabulu ndenge basalaka diamant or eza na mosika ntango wana eza nango ezomonana nango oke kaka ozwi osali mosala olingi nango. Alors biloko nyonso soki ekima ekoma mosika mpona nini biso moko nde tobebisaka siko nzambe alingi azongisa biso na esika wana me tala bitumba ndenge etelemi ya kosakana te oyo tolakisaka na ntango wana sika ya mokili mobimba kobunda na kobunda me tokolonga ntango nini na makambo wana ya kobunda ya kowelana mpo nzambe azongisa biso na esika na biso ya liboso. Chaque fois bato soki batelemi quelque part makanisa mabe kaka ya malamu te ya kotonga te kasi ya kopanza nde yango wana tozoteya butu moi toyokana tolingana banzambe balobi bolingo mibeko na nini yango nde kolongisa biso kulumbimbi kuna nde basansala à partir ya diengo kao bamindelo oyo bayaki liboso bakotelaki na soyo kombo ya soyo mpe likambo ezali wana me tokoyoka yango peut-être lelo na poko kambo nyonso eza préparé ndenge batata batikaki kotika nyonso yango tozali kobimisa tokomi na ntango ya suka oyo nzambe asepelisa biso mpona Congo Brazza. Merci lokola tososoli ete tosali mbeba mingi toye na nkamba toye kosenga bolimisi eza ntango ya bolimisi yango tolobi biso nyonso tozali awa na oyo bamonanaka te oyo tolobi bambangi ya se ya likolo toyamba bolimisi ya batata na bamama ya Congo Brazza na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo sana tosilisa tanto papa pesibiso na kombo misato ya boya na kombo tata mwana pe molimo sana velela tata nzambe mfumu yisu tata mwanda velela tumuini masemeto yezingudi tebe tuba jeune tukiri ku Congo Brazzaville zimbizi na tuvengi kwa masemeto ni tuvanga katangu za onsono tibundu tumwini vomo mpasi tweka kadi betu kibeni bisidi bundu tuyantikanga mamu mana ya tutonene visa vombiene na tombokele ku Yerusalemi bulomba nlembo anantandwa nlembo pasi ziyokele kwa betu bala babanga utusarisa katula mambi mawonsu matuvanganga kwa wambuta kwa wanleke mwana nkento mwana yakala ntoko bindumba mana matuvanganga mana tuzilombele nlembo katuvutikila diako utuvuika mpevi ya mwanda velela yakala yebetu ntangu za onsono moma nkali ya mpema makisata na makatuka mavempo kamenda kwa nda mujuju tuizili moko mpamba tuneti mvuma mbamukula moyo vo alliance kwange wanzambi yetu utuvutula muna ntima wabeno batatu bandongo utuvungika kolowe paswa nunga utusarisa ukatula bimbevo ningi kalufua pasi zele zingi ikanzaya vibe ya kale ya vuvama Momo tulombele mkumbase mwane mwanda vele. Amen.
Voilà para soleil. Para soleil. Bonjour, nous voulons que vous présentiez le micro de la raté. Merci maman. Je m'appelle Kinouani Emmanuel, représentant légal deuxième suppléant chargé de l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Ok, nous avons vu double cérémonie devant la raison du chef spirituel. Est-ce qu'on peut dire que c'est une coïncidence ou c'était des préparatifs déjà faits depuis Brazzaville? Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons bien prévu que la cérémonie serait de double. Il y a les demandes de pardon et puis le souhait du nouvel an 2012 au chef spirituel. Alors pourquoi ces deux cérémonies? La première cérémonie demande de pardon parce que le chef spirituel s'était plaint à cause du manque d'amour, d'entente, de collaboration entre nous au Congo-Brazzaville. En commençant par nous d'abord, les responsables du collège, aux pasteurs des paroisses ou bien aux pasteurs de région, comme on appelle aujourd'hui les départements. Alors ce manque d'amour-là, c'est ce qui a fait que la plainte du chef spirituel nous soit, ça dit que mis tout droit au cœur. Donc nous nous sommes concertés, dit mais qu'est-ce que nous allons faire? Le chef n'est pas content du travail que nous faisons.
Donc nous devons chercher à le rapprocher, demander du pardon et qu'il puisse nous orienter parce que personnellement, humainement, nous ne pouvons pas faire mieux que sa volonté. Vous en êtes conscient? Mais comment? Nous en sommes conscients si nous l'avons dit sur le papier qui a été écrit et remis au chef spirituel, c'est que nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas ignorants, comme nous sommes quand même des... Demandez pardon à Brazzaville dans les départements, entre chorales, groupes et associations, et vous pensez que c'est vraiment un pardon consistant, un pardon sincère? L'espoir, c'est ce qui fait vivre. Il faut toujours espérer. Parce que nous sommes des hommes, des humains. Hein? Nous sommes que terre. Alors, nous sommes des créatures. Le mal ne peut pas manquer là où il y a des gens. Mais nous demandons au chef spirituel, qui est celui en qui nous croyons qu'il est le Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé. Donc, en lui, nous avons l'espoir que nous pouvons surpasser toutes ces tracasseries-là. Même si nous ne le pouvons pas humainement parlant, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Et nous croyons que nous pouvons changer. Nous nous confions à lui. Voilà pourquoi nous faisons la demande de pardon. Ce n'est pas pour rien. Nous voulons quand même progresser et changer. Que nous ne pouvons pas toujours demeurer dans les mêmes tracasseries, dans les mêmes difficultés. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancement. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait un changement dans les jours à venir. Est-il vrai qu'au Congo-Brazzaville, l'église Kimbangiste ne va vraiment pas de l'avant par rapport du côté des activités de l'église? C'est vrai, puisque nous l'avons dit, nous ne le cachons pas. Les activités, bien que nous faisons un peu de travail quand même pour essayer d'alimenter ou bien de subvenir aux besoins d'un Kamba, mais au Congo-Brazzaville, vraiment nous sommes freinés. Kunzulu ne va pas, puisque c'est le poumon qui devait nous faire vivre, Kunzulu. Il n'y a absolument rien pour le moment à Kunzulu. Et Angobana, il n'y a absolument rien. Et à Ludima, il n'y a plus rien. Donc rien ne va. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Alors, un dernier mot pour les Congolais qui vous suivent en ce moment, qui sachent d'abord que vous êtes en direct d'un camp à Nouvelle-Jérusalem et que la cérémonie s'est déroulée sous les auspices de son éminent Simon Kimbangu Kyangani. À part pour le Congolais, ceux qui ne veulent pas suivre la ligne de conduite que vous avez établie. Ça, c'est une décision divine, spirituelle. Quelle décision moi je peux prendre? Du moins, ce que nous pouvons humainement faire, c'est de pouvoir écarter celui qui ne voudrait pas obtempérer. Celui qui ne voudrait pas travailler, mais qu'il recule, qu'il aille chercher son maître. Comme papa le dit, que chacun puisse aller chez son père. Nous, notre père, c'est Papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc nous devons suivre ses ordres. Ce qui nous transmet comme ordre, c'est ce que nous devons suivre. Bon, mais celui qui ne veut pas obtempérer, qu'il cherche ailleurs pour que nous soyons libres et que nous puissions travailler, faire sa volonté. Donc, spirituellement comme matériellement, tout est possible. Que ce soit matériel ou bien spirituel, mais l'éloignement ou bien la division ou bien l'écartement est toujours possible. Donc nous sommes des aveugles, mais Dieu est capable de tout. Que ce soit matériel ou physique ou spirituel, tout est possible. Voilà ce que je peux dire. Voilà para soleil. Para soleil.
Bonjour, nous voulons que vous présentiez le micro de la radio. Merci maman. Je m'appelle Kinouani Emmanuel, représentant légal deuxième suppléant chargé de l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Ok, nous avons vu double cérémonie devant la maison du chef spirituel. Est-ce qu'on peut dire que c'est une coïncidence ou bien c'était des préparatifs déjà faits depuis Brazzaville? Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons bien prévu que la cérémonie serait de double. Il y a les demandes de pardon et puis le souhait du nouvel an 2012 au chef spirituel. Alors pourquoi ces deux cérémonies? La première cérémonie demande de pardon parce que le chef spirituel s'était plaint à cause du manque d'amour, d'entente, de collaboration entre nous au Congo-Brazzaville. En commençant par nous d'abord, les responsables du collège, aux pasteurs des paroisses ou bien aux pasteurs de région, comme on appelle aujourd'hui les départements. Alors ce manque d'amour-là, c'est ce qui a fait que la plainte du chef spirituel nous soit, ça dit que mis tout droit au cœur. Donc nous nous sommes concertés, dit mais qu'est-ce que nous allons faire? Le chef n'est pas content du travail que nous faisons. Donc nous devons chercher à le rapprocher, demander du pardon et qu'il puisse nous orienter parce que personnellement, humainement, nous ne pouvons pas faire mieux que sa volonté. Et vous en êtes conscient? Mais comment? Nous en sommes conscients si nous l'avons dit sur le papier qui a été écrit et remis au chef spirituel, c'est que nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas ignorants, nous sommes quand même... Vous avez demandé pardon à Brazzaville dans les départements, entre chorales, groupes et associations, et vous pensez que c'est vraiment un pardon consistant, un pardon sincère? L'espoir, c'est ce qui fait vivre. Il faut toujours espérer. Parce que nous sommes des hommes, des humains. Nous sommes que terre. Alors, nous sommes des créatures. Le mal ne peut pas manquer là où il y a des gens. Mais nous demandons au chef spirituel, qui est celui en qui nous croyons qu'il est le Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé. Donc, en lui, nous avons l'espoir que nous pouvons surpasser toutes ces tracasseries-là. Même si nous ne le pouvons pas humainement parlant, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Et nous croyons que nous pouvons changer. Nous nous confions à lui. Voilà pourquoi nous faisons la demande de pardon. Ce n'est pas pour rien. Nous voulons quand même progresser et changer. Que nous ne pouvons pas toujours demeurer dans les mêmes tracasseries, dans les mêmes difficultés. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancement. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait un changement dans les jours à venir. Est-il vrai qu'au Congo-Brazzaville, l'église kimbangiste ne va vraiment pas de l'avant par rapport du côté des activités de l'église? C'est vrai, puisque nous l'avons dit, nous ne le cachons pas. Les activités, bien que nous faisons un peu de travail quand même pour essayer d'alimenter ou bien de subvenir aux besoins d'un Kamba, mais au Congo-Brazzaville, vraiment nous sommes freinés. Kunzulu ne va pas, puisque c'est d'abord le poumon qui devait nous faire vivre, Kunzulu. Il n'y a absolument rien pour le moment à Kunzulu. Et Angobana, il n'y a absolument rien. Et à Ludima, il n'y a plus rien. Donc rien ne va. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Alors un dernier mot pour les Congolais qui vous suivent en ce moment, qui sachent d'abord que vous êtes en direct d'un camp à Nouvelle-Jérusalem et que la cérémonie s'est déroulée sous les auspices de son éminent Simon Kimbangu Kyangani. À part pour le Congolais, ceux qui ne veulent pas suivre la ligne de conduite que vous avez établie. Ça, c'est une décision divine, spirituelle. Quelle décision moi je peux prendre? Du moins, ce que nous pouvons humainement faire, c'est que ça dit que c'est de pouvoir écarter celui qui ne voudrait pas obtempérer, celui qui ne voudrait pas travailler, mais qu'il recule, qu'il aille chercher son maître, comme papa le dit, que chacun puisse aller chez son père. Nous, notre père, c'est papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc nous devons suivre ses ordres.
Hein. Ce qui nous transmet comme ordre, c'est ce que nous devons suivre. Bon, mais c'est celui qui ne veut pas obtempérer, qu'il cherche ailleurs pour que nous soyons libres et que nous puissions travailler, faire sa volonté. Donc, spirituellement comme matériellement, tout est possible, que ce soit matériel ou bien spirituel, mais l'éloignement ou bien la division ou bien l'écartement est toujours possible. Donc nous sommes des aveugles, mais Dieu est capable de tout, que ce soit matériel ou spirituel, tout est possible. Voilà ce que je peux dire.